peuple yango e bandimbo tena bino to fongola yango pona côté Sabino na oyo etali bongo cérémonie officielle oyo ezalaki organisée mercredi 21 mai na cité ya palais présidentiel kuna na Mongaliema bosone koyeba que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a décoraki madame Safia Ibrahim directrice agence française pour le développement na RDC na titre ya commandeur ya ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba pe ordonnance oyo présidentielle etangamaki na présence ya ambassadeur ya France na RDC tout pour suivre édition na biso na ngamba assemblée nationale pour la hôtel Sabino ndenge plénière ezalaki organisé kuna mokola mercredi 21 mai yango ezalaki consacré na question orale avec débat adressé na DG ya OVD pour na état ya banzela awa na ville province ya Kinshasa après bamvula oyo euti kobeta héritier mapindemi apesi bino ba détail. Conformément à l'article 178, alinéa 4, il y a règlement intérieur, il y a Assemblée nationale, journée à mercredi, et à la cas du dieu, n'a pas moyen d'information, mingi, mobeko, oyo, et à corrigir, chambre basse, il y a parlement, et examiner qui mercredi 21 mai 2025, question orale avec débat, il y a député national, Doli Tshilombo Kabwenda, oyo, à s'adresser qui, na directeur général, il y a office de voirie et drainage, OVD na Mokuse, Victor Tumba, pour na état, il y a voirie, ya ville ya Kinshasa na question orale oyo avec débat député national Doli Tshilombo azali kozela na directeur général ya OVD ba réponse claire pona oyo etali problématique ya voirie pe drainage ya mai sujet oyo ezali bongo capital pona ba inondation oyo euti kosalema awa na ville ya Kinshasa pe na intérieur ya mboka na ba élément réponse directeur général ye atalisi tableau moko ya voirie ya RDC na 85% voirie ezali revêtu na Kinshasa na itamoko ya mabe problème ya financement pe exécution régulière ya loi de finances bo discipline budgétaire moko ya malonga et sengeli eyeba na kosalema po na question ya voirie po na ba difficulté exécution ya ba prérogative oyo bazana yango ba question ya abondance remarquable ezali kotalisa caractère important ya voirie pour la population entre ba appel ya démission pe transformation ya question orale pe interpellation intervention tardive ya OVD na réhabilitation ya voirie ba détournement ya ba finance pe makambo etali kotonga banzela durée de vie ezali bongo ya mokuse pour na ko réhabiliter plan directeur pour la réhabilitation ya banzela politique anti-érosive drainage pe ya ba caniveau ba préoccupation ya ba élu ya peuple etali saki problématique oyo na souci ya kokuta ba préoccupation oyo ezalaki soulevé et pa ya ba élu ya peuple na demande ya directeur général ya OVD Victor Tumba délai à 48 heures et pesamela qui est bien avant examen ya question oyo suite na motion ya député Marcel Zouma condamnation ya ancien premier ministre pe actuel élu ya peuple Matata Ponyo et pa ya cour constitutionnelle na affaire Bukangalonzo yango pe ezalaki évoqué kasi bureau ya assemblée nationale asengaki azana nous saisi et pa ya cour constitutionnelle après ba ibana kotala likambo oyo boye conscient na frustration ou ezali manifester et pas ya ba élu mususu numéro 1 ya chambre basse ya parlement a proposé qui entente ya notification ya cour pour na verdict na ye oyo auti kobimisa kaka na makambo etali plénière oyo réquisitoire ya procureur général près ya cour ya cassation asengaki pour na kozwa autorisation et instruction contre Constant Mutamba actuel ministre d'État en charge de la justice na dossier ya kotonga prison na Kisangani boye yoso wana etangamaki liboso ya représentation nationale natina wana esengamaki na ba différents présidents ba groupe parlementaire ba proposer ba kombo ya ba eli oyo ba kozana commission et kozala chargé pour na ko examiner réquisitoire ya procureur général près ya cour ya cassation pour na autorisation ba poursuite contre ministre d'État Constant Mutamba avant examen na yango na plénière bosimba ke 40 élèves ya collège Boyokani ya Mongafula bango ba participer ki na séance plénière oyo ezalaki ouverte na public pour na koyeba ba question importante ya mboka. Rapport ya enquête pour na oyo etali bongo proposition ya recrutement promotion pe mise à la retraite ya ba magistrat ya cour de compte ezalaki bongo officiellement déposé et pas ya président ya assemblée nationale mercredi 21 mai encore une fois de plus héritier Mapinde. Rapport et enquête pour la proposition, il y a recrutement, il y a promotion, il y a mise à la retraite, il y a magistrat, il y a cour de compte, il y a ngo ezalaki officiellement déposé et pas il y a président, il y a assemblée nationale, professeur Vital Kamere, mercredi 21 mai et pas il y a bureau, il y a commission spéciale, il y a enquête, oyo, député national, Ngandanko
Nkoi et ya Longia Paul Gaspard azali ko diriger dans séance plénière il y a le 24 mars 2025 dépôt Oyo et Markaki étape moko cruciale na mise en mission transparente pour l'intégrité na kati ya système judiciaire. Commission Oyo ezalaki pour la mission ya kozaba élément information pour na ko compléter pour ete makambo nyonso na commission d'enquête ba na kotala na ndenge ya malamu pe bazwa connaissance ya makambo yango. Bosimba ke rapport Oyo ezali fruit ya analyse approfondie pour na ko examiner ba critères pe procédure Oyo ça la nomination de promotion ya ba juge kuna na cour de compte ba résultat ya enquête oyo et koki koza un impact moko ya malonga ona efficacité crédibilité ya ba institution nyonso ezali ko jouer rôle moko essentiel na surveillance ya finance publique. Bosimba ke rapport oyo koza la présenter na plénière ya jeudi 22 mai enfin et ba ko permettre na ba élus nationaux ba na ko s'assurer na ba processus ya recrutement pe ya promotion oyo et respecter ba standard moko rigoureux et contribuer na justice équitable et transparente. Nyonso wana ba na kozwa attention particulière ya ba droit ba magistrat pe ba norme nyonso intégrité oyo esengeli et régie profession na bango esengeli bosimba ke commission d'enquête et conditionner ba parti nyonso pe ko bénéficier concours ya secrétariat technique ezali composé na personnel politique administratif pe technique ya Assemblée nationale. Organisé et par Institut Amadeus édition 2025 il y a global conférence et Salema qui mercredi 21 mai Naraba kuna na Maroc vice-premier ministre il y a économie Daniel Mukoko Sambande a représenté la République démocratique du Congo héritier Mapindemi Fabrice Lundombi. Organisé dans l'Institut Amadeus, édition 2025, il y a Global Crowd Conference, il y a un qui mercredi 21 mai 2025 na Rabat na Maroc. Et ça là qui na note moko il y a satisfaction de édition 2025, il y a conférence Global Crowd et c'est qui mercredi 21 mai 2025. Na combo il y a gouvernement, il y a République démocratique du Congo, vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, professeur Daniel Mukoko Samba, a commis qui disponibilité à bactère pe ba capacité na bango, il y a ko réfléchir pour na oyo etali ba enjeu ya croissance économique na contexte ya pays africain a profiter qui na participation na ye na global growth conference azwa ki ba séance de travail ya ndenge na ndenge elongo na ba délégation ya acteurs économiques et investisseurs ya royaume chérifien na sima ya ko expliquer contexte socio-économique actuel ya RDC. Daniel Mukoko Samba a talisaki et pas y a homme d'affaires marocain que au-delà y a guerre oyo ezali imposée na République démocratique du Congo, RDC azali ko demeurer pays moko ya opportunité pour na ba union bazali ko souhaiter ko investir pe ko contribuer na développement na yango na tina wana a talisaki nécessité ya ko régler base ya coopération bilatérale pe ko organiser commission mixte RDC Maroc na tina wana a rassurer réunion avec experts oyo bango déjà ba programmer pour na ko définir contenu ya forme oyo ya un certain nombre ya textes et à la signer pour na ko faciliter l'investissement entre ba deux états ba échange oyo ezala ki riche na terme ya partage d'expérience ndenge fadwa Ouirij azali bongo présidente ya comité industrie ya chambre ya commerce ya région Rabat Salé Kenitra Atalisaki. Je suis très honorée et ravie aujourd'hui d'assister à cette session très enrichissante avec monsieur le vice-premier ministre. Alors c'était une session très enrichissante. On a pu discuter autour d'une table avec les différentes parties prenantes et les différents secteurs sur les possibilités d'investissement et les possibilités de coopération au RDC. C'était, de mon avis, c'était très enrichissant. On est très satisfait. Alors, j'ai tenu aussi à renouveler mon invitation à une visite de courtoisie qui va réunir le Maroc et la RDC. Pour na kosilisa activité oyo, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, professeur Daniel Mukoko Samba, a bengaki ba investisseurs marocains ba privilégier collaboration na secteur privé pe oyo ezali apte pour na kofongola ba porte pe ko identifier ba opportunité. Synergie ya ba organisation syndicale et sociale bazalaki na point de presse mercredi 21 mai et pas wapi balobelaki politique salariale Nathalie Kaila Kapenda idonting bazalaki kuna na compte info lingala. Na pas de presse ya synergie organisation syndicale et sociale balobelaki misala ya politique salariale et pas wapi basengi na chef de l'État pe na premier ministre et longo na parlement baye bakopesa mboka politique nationale ya rémunération
pour résoudre les problèmes ya ba agent public ya l'état na likambo o etali salaire. Jean Bosco Puna, secrétaire général ya Sinecat pe porte-parole à Limboli. Mokonza Mboka a lancé qui ba travaux ya politique salariale le 24 avril 2025. Kasi kino lelo oyo makambo nanu ebongite. Toyoki que ba travaux ya commission préparatoire ebandi, kasi ba travaux wana ebandi na nyamu. Ba travaux wana ebandi na nkuku. Tozali komona que bato yo basengeli ba participer na ba travaux wana batie bango pembeni. Et pourtant biso nyonso toyebi que na commission préparatoire kuna nde esengeli tolobela makambo etali mikolo boni ba travaux wana ekosala mosolo boni bula matari atie poto salela ba travaux wana, et puis ba TDR ba terme de référence matière nini oyo tokomema na ba travaux proprement dit. Kasi na mokolo lelo makambo nyonso wana esalemi te. Yango wana na mokolo lelo lokola tosangani awa tozali kopesa mbela na ministre mokonzi ya fonction publique oyo bapesi responsabilité à organiser ba travaux wana asala angele asala lolenge oyo basala kana ba commission paritaire te po ba commission paritaire nyonso oyo esalema epesa ebungu tulu epesa makambo ya malonga te pamba te atako ba résolution oyo bazwa kuna ba appliquer yango te. Bosimbake bayebisi bongo la présidente de la République a se rassurer na bonne tenue ya ba 6 oyo pour l'aboutissement au esengeli à la souhaité engagement à la réforme courageuse va réduire la taille du gouvernement peu d'institutions et avenir nangambu ya gouvernement basengi accompagnement loyal ya réforme pour la corridorer espoir ya ba travailleurs congolais peu ba fonctionnaires ya l'état implication ya ba représentants à institutions financières internationales na kati ya ba travaux va accélérer processus avant clôture ya année scolaire au ESA en cours. Na ba agent pe fonctionnaire ya l'état basengi bongo accompagnement ya réforme oyo na contrôle pe suivi permanent pour se mobiliser pour la prochaine assemblée générale oyo kozala tenue na place Golgotha. Na couloir éducation bosengeli koyeba ke complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu ezo ko fêter bongo 10e anniversaire na yango mokolo samedi 24 mai bolanda ba précision na élément oyo la dilandu à Salelmino. La chaleur des enfants qui veut vraiment apprendre. Je vous demande une seule chose, c'est seulement l'amour. L'amour seulement. Parce que sans l'amour, vous ne serez pas avec nous ici. Mai 2015, mai 2025, 10 ans jour pour jour depuis Esalema, Yango Ninie, complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, Oyo Ezwa Mukumba, Yako formé Bana ya République démocratique du Congo en général, Peya ville ya Kinshasa en particulier, Bangonde Bazwa Mukumba, Yako pe sa formation pe encadrement kitoko, Yoka, Yango Ezwami, Navni Bantandu, numéro 44, quartier Bikanga, na commune ya Kisenso, et Sika Mayele ezali kopesama, ezalaka mosikate, landa bien, nyonso, na hommage, ya la nature généreuse, ya regretté, Mama Pemba, moboti honorable Nerombungu, oyo akufa depuis 12 ans, na souvenir wana, ezali ko coïncider, na 10e anniversaire, ya complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, nde na tina wana, Mobange na manifestation pour na fêter 10e anniversaire ya complexe scolaire Mama Pemba yango ekozala organisé yoka date oyo samedi 24 mai nangonga ya 9h na siège ya complexe scolaire Mama Pemba oyo ezwami na avenue Bantandu numéro 44 na quartier Bikanga na commune ya Kisenso yoka bien 10 ans ya pamba mosala kitoko emonani pe mosala ebele ezalaki moko liboso kasi lelo tokomi pe na complexe scolaire Mama Pemba de yango ezali ko fongola ba porte na yango na septembre 2025 yango ezwami na avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la paix toujours na commune ya Kisenso
kaka na septembre oyo tokozala pe na item Mama Pemba yango eza na deux options sage femme pe science infirmière ba infirmier bakobima ba sage femme pe bakobima yango ezwami na quartier Likanga na commune ya Kisenso na avenue Bantandu numéro 44. Bandeko na 10 ans ebele esalemi na complexe scolaire Mama Pemba ba diplômé ba bimi ebele ba lauréat kaka awa yoka bien ba sage femme ba infirmier ba kobima lisusu ebele awa na ville ya Kinshasa. Complexe scolaire Mama Pemba bana nyonso ya ville ya Kinshasa pe ya Congo bobengami koyekola pe kozwa formation moko ya qualité. Rendez-vous monene samedi 24 mai 2025 na ngonga ya 9h pour na compte ya 10e anniversaire ya complexe scolaire Mama Pemba. Cadeau signé Fondation Nerombungu. Fuma banga moyo toi Sakidila Melesi Matondo accent sana honorable Nerombungu ba congolais nyonso bandimi Nerombungu kola Mama Pemba kuna bana bazwa éducation kuna bana bazwa kadema kisesoko bonga un jour pona ye. Par rapport au 10e anniversaire, il y a complexe scolaire Mama Pemba, un des initiateurs d'Ayango et Zalibongo, honorable Nerombungu a dirigé qui lundi 19 mai réunion stratégique et longo na personnel, il y a complexe scolaire Mama Pemba Bolanda. Lundi 19 mai, complexe scolaire Mama Pemba, école ya Fondation Nerombungu et Yambaki initiateur na yango Fumabanga Moyo, honorable Nerombungu, a kitaki yemoko en personne na complexe scolaire Mama Pemba. Objectif esalaki kosa la réunion stratégique et longa ba personnel nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba pour na milulu minene oyo ekozala organisé mokolo ya samedi 24 mai 2025 na cadre ya 10e anniversaire ya complexe scolaire Mama Pemba. Honorable Nerombungu a pesa ki instruction sérieuse a pesa ki ba directive pe a talisa ki bango ndenge nini esengeli milulu oyo eyeba na kosalema ba disposition nyonso ezali kozwama. Honorable Nerombungu lokola initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba alingi eloko moko te ezala au hasard alingi organisation ezala impeccable pour na ko réussir milulu oyo pamba te 10 ans ezali ebele mwana ya 10 ans après 10 ans a komi na 20 ans pe ya 20 ans a komi na 30 ans nyonso wana complexe scolaire Mama Pemba e komi école moko munene organisation esengeli ezala impeccable na sima ya kosola ba personnel nyonso. Honorable Nerombungu asalaki tour ya ba salle de classe atali misala ya kotonga ba bâtiment ya sika ndenge nini ezali kosalema pe apesi ba directive pona ba disposition oyo esengeli ezwama pona milulu ya samedi 24 mai eyeba na kozala réussite totale pamba te ba invité ya ndenge na ndenge bakoya bakouta bisika na bisika esengeli ordre et régner organisation ezala vraiment impeccable nyonso wana ezali kaka na bokasi ya honorable Nerombungu pona 10e anniversaire ya complexe scolaire Mama Pemba ekozala eloko ya mokete na suka ya masolo boyoka préfet ya complexe scolaire Mama Pemba redi ndenge expliqué fête wana ezali fête ya makasi parce que tangu to bandai kaka na bâtiment oyo ezali kaka yango moko mais jour après jour na vision oyo nzambe pesa plutôt na mwana na Mbungu Nero tozali na école ya mibale oyo ezali tongami déjà awa esili pe école ya misatu kuna na Mwanga pe en dehors ya wana tozali ko répondre na besoin ya ba parents oyo ya école na biso oyo tobengi institut technique médical. Donc samedi ezali fête biso nyonso ba enseignant ya awa na ba o basali ba totaliser 10 ans na ba o ba kota ki na nzela tozali ko sepela na bango elongo na journée wana toko bengi sape ba boti o batindi la biso bana bako zala pe na biso pona ko fêter elongo na biso po ekolo ekozala te soki bango batindi la biso bana te confiance o ba pesa kana mokonzi na biso Mbungu Nero yango biso pe tozali kozongisela bango na mukolo tubanzi ke mokolo ya samedi ekozala opesi mbwambwa aboyi na complexe scolaire Mama Pemba putulu ekomata makala ekotikala na cadre ya 10e anniversaire oyo ezali kolakisa grandeur ya complexe scolaire Mama Pemba. Honorable Nerombungu atie mayele na ye nyonso po ete éducation ya bana ezala toujours ya qualité na complexe scolaire Mama Pemba.
La couleur religion au Sénégal koyeba ke na bokambe mi ya pasteur Médan Kankolongo église les rochers frappé bazali kolengela séminaire monene ya mabondeli oyo bakofungola yango lundi 26 mai pe clôture nango ekosalema dimanche 1er juin kuna na siège ya église na bango ezwami na avenue Mumboyo numéro 41 na commune ya Kasavubu. Nathalie Kela Kapenda pesi mino ba détail. Événement eye na kati ya Kasavubu bana na nzambe boyo kilanga eloko oyo église les rochers frappé na bokambemi ya apôtre Médan Kankolongo Kalala babengisi bino na mobange na séminaire epai wapi ekobanda di lundi 26 mai au dimanche 1er juin kuna na siège ya église na bango ezwami na avenue Momboyo numéro 41 kuna na commune ya Kasavubu. Bana ya Angola, bana Brazzaville, bana ya bakomine ya Nzinga tomoni bongo ngiri lingwala selembau kalamu bobenga bibino nyonso pourquoi pas ya Congo mobimba na mobange na séminaire oyo epai wapi mama na likambo lango ezali la délivrance sur les ordres de réclamation boya yo moto tambolaka obetaka ba porte par-ci par-là banzela ekomela yo molili mabulu na mabulu solo ya kimpuka balatisa na nzoto boya à travers mobange na séminaire oyo kolo akomi monisama bana na nzambe bobenga mibino nyonso tu na avenue Momboyo numéro 41 kuna na commune ya Kasavubu boza mobimba boya na séminaire oyo epai wapi ekobanda lundi 26 mai kino dimanche 1er juin oyo na semaine ekobanda kosalema de 16h à 20h et bongo mokolo ya dimanche kozala somo kitu moko ya kafu ekobanda de 7h30 à 10h30 boya ebele kolo akosokola bino akolongola bino basolo ya mabe ya mvindu oyo moyini satana alatisa bino nde tolobi ete mwana nzambe osala na Brazzaville osala wapi toutes les communes ya Kinshasa tozokutana biso basola Kasavubu cette fois-ci basolo ya molili oyo totambolaka nango partout makambo ezosimba te mbaloyo makambo kosimba advienne que pourra oya lokayo fatuna mama na ye okotanga kindoki pona nini kuna à travers ba prière ya makasi boko za la parfumé à travers makila na Yesu boko koma na solo ya kitoko na nzela ya mabondeli oyo ba miracle ya kafu ekosalema ebongo botuna ngai orateur ekozala kaka yemoko apôtre Médan Kankolongo Kalala boya ba prière ya kafu ekomi monisama botuni ngai date boyo kamalamu na beti sete yango kobanda du lundi 26 mai au dimanche 1er juin na ngonga ya 16h kino 20h pe dimanche na ngonga ya 7h30 kino 10h30 boya ebele na avenue Momboyo numéro 41 boza mobimba okotaki kao okobima na solo ya malasi ya lola assemblée na biso nyonso ya commune biso baso tokozala centrale pona kokata basolo ya molili kokotisa bana nzambe na saison ya gloire nzambe oyo tosalelaka aparfume yo tozana communiqué moko ya Metelsat par rapport ya ebandeli ya saison sèche bolanda badete. Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite Metelsat na mokuse azali koyebisa na public nyonso ke date moyenne oyo ezali prévu pona ebandeli ya saison sèche tope eleko ya elanga na ville province ya Kinshasa ezali bongo le 25 mai 2025 na marge moko ya dispersion ya plus ou moins 7 jours ba date extrême oyo etalisami pona effectivité ya saison oyo ezali ko se situer entre le 18 mai pona marge inférieure pe le 2 juin soki to connaître mois retard boye tendance pona saison sèche tope saison ya elanga ekozala bongo na poussière makasi pe ekozala humide malili ekozala makasi na tina wana Metelsat azali koyebisa na public nyonso esengeli bazwa ba précaution oyo elongobani pona komibatela
contre état climatique oyo na période ekozala caractérisée na baisse ya température, c'est-à-dire température ekozala ya kokita makasi pe tokomona ba poussière ekozala ebele. Moto nyonso esengeli ayoka malamu pe azwa ba disposition pona eleko ya ilanga oyo ezali kobanda mokolo ya le 25 mai 2025 ndenge communiqué ya Metelsat etalisi. Protivap ezali potopoto kitoko pona bana la bino. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakare. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disra, mama de samana. Sukana mbimbi, ayo sukana mbimbi. Protivap, pour bébé pro. Produit par Chris SARL. Tozana communiqué nécrologique awa bolanda lecture nango. Bafamille Lubasa, Samabi, Pebeleke, Baza na makoyebisa na baninga, pe bayebani na bango, liwa ya maman, sœur, tante, épouse na kombo ya Beleke Suzanne. Ye akufaki depuis mokola le 8 mai 2025 awa la Kinshasa. Programme ya matanga ezaboui. Vendredi 23 mai 2025, veille mortuaire ekosalema na salle Kofi o eza situé na avenue Kilolo Lusamba, référence rond-point Africas na commune ya Gombe. Samedi 24 mai 2025, levé à corps ekosalema na morgue ya clinique Ngalema. Exposition à corps, pe recueillement na salle Kofi, pe enterrement ekosalema na cimetière ya Gombe. Tika été communiqué oyo et comme la bato nyonso bayebi famille Lubasa. Bisoto belemi kolukayo wapye payo sali zambiranga naleli pe mingi anote. Famille Malembe pe Iget Malembe bazali na mawa ya koyebisa na baninga pe bayebani na bango nyonso liwa ya papa yaya leki noko na bango na kombo ya Malembe Vanti Gabi oyo akufaki mokolo ya vendredi 10 mai 2025 sima ya maladi ya tango ya mokuse nzoto ya mowei ezali na morgue ya Ngiringiri. En attendant programme esalema matanga ezali kosalama na avenue Ompala numéro 87 bis Birmanie Sayo na commune ya Kasavubu. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso oyo bayebaki papa Malembe Vanti Gabi. Communiqué oyo ezali signé epa ya madame Iget Malembe. Bisoto belemi kolukayo wapye payo sali zambiranga naleli pe mingi anote. Eloni esila kate info ngala journal ya pepe yango ekomi na suka papi nazaki na esengo makasi ya représenter les bino yango ceux qui bo apprécier qui ont pesa merci na Nathalie Kala Kapenda wazalaki na édition na sima caméra tozalaki na Igor Tingi montage simba ki na Christian Kengebe ni pe Fabrice lundo mi journal ya pepe na pepe zaka supervisé et pas ya héritier mapinde mbandeko botika la malamu ngala bilo tokutani Nicolas Zaliko ya au revoir.